Donc tout sur na maman na biso Fatou. Maman Fatou, est-ce que vous avez comme moro ya mutu comme Fidel Kachanda? Ti. Oui, Fidel Kachanda te. Ti. Est-ce que vous avez la photo oyo ya mutu oyebi? Ti naibi te. Oyebi te. Oyebi te. Ti. Oyebi te. Ti. Vous êtes sûr que vous mutu oyebi ete? Vous avez un temps dans tala. Longo la sur longo la tali net, longo les lunettes. Vous avez un temps au tala. Là je mets le peut-être pour au monde bien. Ti, vous reconnaîtrez te. Vous allez reconnaître la tamo qui était. Ok. Comme vous reconnaître été, moi je vais lire le message naé. Et c'est Fidel Kachanda en Afrique du Sud. Tu as autant un message naé, bah tu vas doter la bicho parce que tu promets qui est. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Très heureux de vous savoir en nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre show télé-réalité Vérité en face à Wanachia Abino, la voix du peuple. Chers amis téléspectateurs, je suis très heureux quand on est sur le bas parce qu'il y a une émission et bandaka et ça la référence, il y a ma famille belé, il y a bandeko belé, il y a un moment il y a détente, moment il y a exhortation, moment il y a consolation, moment édification à travers ma campote yambara awana Vérité en face. Une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. Sometimes you struggle to pay. Bongo, 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 bima, bongo, 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 bima, bongo, bongo, bima. Attache crédit, solution. Attache crédit, dans Londres, et salé. Attache crédit, dans Birmingham, et salé. Attache crédit, dans Manchester, et salé. Attache crédit et comme na Glasgow. Bata Glasgow bona bouquet. Bata Glasgow bona bouquet. Attache crédit comme la Glasgow. Attache crédit comme la Glasgow. Au Bengi les là. Au Konzwambango lelo. Londres, oui. Birmingham, oui. Manchester, oui. Glasgow, oui. Londres, oui. Birmingham, oui. Manchester, oui. Glasgow, oui. Adage, Adef Saka, Adage, Adef Sako, Benglelo, Osilelo. Adage, Adef Sako, Benglelo, Osilelo. Now you don't have to stress anymore. Oui, chers amis téléspectateurs, comme vous venez de le suivre là, Lelo Toza vraiment une fois de plus dans Sengo, il y a ko kuta les sous nabino par rapport à l'émission Oyo et ça Lelo vraiment accepté par tous, non seulement nabino bato besoin na poto, mais à peine à Kinshasa, na couleur télévision Lelo chaque dimanche à 13h, lundi à 21h, puis vendredi à 10h, comme référence puis rendez-vous à Bandeko Belé parce que tout ça pour me camper, pour apporter un plus dans le programme télé na bicho et puis de l'autre côté tout ça me camper pour apporter un programme et pour édifier non seulement ils ont diverti mais ça peut édifier bino Bandeko à la bicho tout est qui la fois passée dans la situation il y a maman Fatou oyoyo à bota mwana ayebi papa ya mwana te. Je pense que jour on a tout su cette situation.
moi na ya mwasi azui bongo fiancé oyo alingi aya ko kangele lupango. Mais il s'est fait que maman Fatou banoko tia bakala banoko tia pona relation amoureuse wana ezaki parce que aiki ko découvrir à travers le téléphone à mwana na ye oyo utaki pa ya mobali que mobali o mwana ya lingi azali bongo petit frère ya parmi mibali misato oyo azaki na bango oyo ayeba ko identifier papa te par peur que mwana na ye abala na papa leki na ye nde alpona ye aki nemishi o pona koluka ko kata relation wana. Nous avons deux problèmes dans la situation en haut. Et c'est que le problème à l'Iboso, il y a une paternité entre Fatou et Yves, et puis relation à maman et grand frère et Yves. Yves a moi. Nous avons promis que le lot Lukato peut Sabino suite nango dès le retour mais il y a vraiment des surprises dans l'émission. Restez branchés, scotcheux parce que tu redécouvrir ma belé les lots on a quatre il y a émission au vérité en face les tolobara tu as une émission oyo pour toi aider ba se libérer na makambo ba bomba et puis to sungaka vérité en face ils sungaka na bateau bazo ya ate mebino bato zotala il y a des choses autres traiter ça dit comme to traiter mais concerné pe mutu moraza quelque part et yango na singi na bino le boza la scotcher parce qu'il y a aussi des choses au Bissona Buno te redécouvrir tout au long de cette émission. Mais pour commencer, d'abord on a par où c'est ça cameraman à serrer, c'est la bicho inviter la bicho à ma collègue pour tout neni to so na bango. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, le lot a une très grande nouvelle, bonne nouvelle et à ko Pesabino bandego mingi botala la vérité en face ils en a battu belé ba intervenir awa mais parmi ba préféré na bino oyo bolinga mingi boyeb saranga toujours parmi ba préféré basé belé mais parmi bango il y a le pasteur Sony oyo lelo tozo célébrer anniversaire na ye donc par exemple ça cameraman assuré pendant que tozo je pense que ozolinga o insérer l'inga image à pasteur Sony donc biso la voix du peuple est souhaité joyeux anniversaire et tous très content na présence na yo na émission na biso vérité en face. Je dois le dire que tant au bandaki yango to bandaki on a aidé mususu mais koya na bino na passé bienvenue et puis ça vérité en face couleur mususu et lelo et content na ba famille et accepté par beaucoup de gens. Je dois reconnaître que bino p pour contribuer ma casse pour que émission oyo soit place oyo et soit lelo et nous sommes très heureux. Donc, tous mais parce que naissance na yo et Baxi Valère na vérité en face et que Dieu vous bénisse. Moi, ma beau pour la pasteur au Salabia. Voilà. Lélo, toye parce que tous en situation photo traitée na de qu'on a bicho Yves Farouz et ça yo font là nos caméras na yo donc photo traitée situation au na bande on a bicho. Bonjour papa Yves. Bonjour. Voilà en tout cas to CPLI. Bonjour maman Jolie. Bonjour, ça va? Ok. En tout cas, une fois de plus, tous a reconnaissant la bino ne accepter les lots qu'il y a dans émission Oyo, vérité en face. C'était pas facile pour un départ et ça continue aussi à être vraiment besoin de passer un moment un peu très difficile par rapport à la relation amoureuse à bino parce que biso tout yebi force amour n'est zalaka. Batumi balé et c'est un bakabona bango balinde bango na makamna bango bakaboni mais une troisième personne venir à l'intérieur pour balo bakabona ils aura facilité parce que oyo ressentir pour na joli to je les ressentir pour na yo mutatinda ibinote ils a ba sentiment oyo yaka vraiment explication ils a raté monika randeko mo moi si na nzela to mobali mo na nzela du coup c'est peni na ils aura vraiment facilité. Et tout le monde a un micro, une caméra, je pense que ça est le mot difficile. Mais sinon, M. Yves, comment vous arrivez à surmonter cette situation? Non, et en tout cas, c'est pas facile. Na promettais le mot n'a jamais quitté. Et c'est bêtement qu'à bouer. Nazo attend ya otika ye na okokango te et na ebité na obanda wapi no force wana eutanga wapi otika za musika nanga donc na okokate vraiment
Et bon, mais un peu pour comprendre. Ce qui est une méthode mususu. Méthode mususu déjà, au monde la Chili biso déjà, ils ont testé ADN tout ça li. Ma résultat ils ali, au toro sabino. Mais question on a dit bosso na ngana tout na ceux qui n'engé balobara hasard existera té. Moi je vous dirais seulement que ceux qui résultat ne robima que boza penza bande quoi solo, que boza papa li kinaye. Dit-on seulement que zayi moyen au nzamba permettre que pour que beaucoup d'ana parce que mi bale basé belé mais kokuta na bino balé en tout cas erozala ceux qui résultat robima positif que boza bande ko c'est que zaki na hasard té. Mais ceux qui robima négatif wana to gato yeba siko na ba pasteur ceux qui to kende na lango ndeni parce que toza na problème que faut yeba que grand frère na yo abimana maman ya mwasi na yo ça aussi ça pose déjà un problème mais ça te pour kufa passer na bango est présent na bisoté quand même. Mais sur le monter que vous avez tout na biso africain je m'en fous de tout moi ça. na maman bimina et grand frère le monde des yeux évolué passer na bango est présent na bisoté ngana joli et to kutana nzela to lingana et ngeza mabe mbamsusu soki grand frère nanga zaki en vie et azali sous-souté parce qu'on a quatre relations amoureuses nanga pour na passer à grand frère nanga ça n'a pas de sens. Ça dit pour na yo soki au cas où ba résultat n'est négatif aux autres tenir au continuer relation amoureuse na nazo linga pe côté sala mabongo te tenabi au cas où résultat ça que boza amno bande côté au continuer au tenir au continuer relation na joli alors que oyebi que grand frère na bimana maman ya moi je m'en fous. Ce qui grand frère qui vivant au ngolo baneka je m'en fous. Qui vivant na ngene bande na kosola na et ceux qui bazaki na bolingo bande ko vivre kaka wana c'est moi là ngeza ande mususu mais relation amoureuse na moi ya sauté. Comment est-ce que nga pena limwisa o nga aussi longtemps nga na envie et je laisse envie. Parce que repasser na micro par maman jolie ce gars ko dingo so na biso. Maman jolie s'il te plaît sur rose au micro. Maman jolie question na na otuno ka mon qui est car na lobisa na mi était parce que vous en a moment il y a des émotions na yo. Donc je m'aimerais pas reposer ma question peut-être belé ko déranger moralement mais il y a toujours la question au cas où à résister bimi parce que si vous êtes déjà positif vous savez quoi tout aux assurer leur routine d'habitude parce que tu es que papa les qui jamais roba la moi là mais ceux qui que esa situation où esa que boza na bino bande côté vous accepter quand vous continuer na ndeko na biso Yves alors que apprendre que grand frère na ya bisaki mobala maman na bino exact. Te nabi soki côté exact on a tobi soki exact bon quand même soki que pour maman confirmer biso il va confirmer que l'ongana maman la gisaki eza effectivement grand frère na to tuni soki penza bongo malgré résultat et roloba ki boza bande côté peut-être soki ozala bongo na supposé kaka résultat décision ne ozani on continue kana Yves malgré kaza mobali muleki ya mobala maman na bino. Oui, chers amis téléspectateurs, j'aimerais lire le résultat en présence il y a Maman Nabango. Parce qu'il y a une situation, il est derrière nous, par exemple, ça, comme Maman a sérieux. Pendant qu'il y a un résultat, au côté de la biso, Maman. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, nous continuons avec Vérité en face. Une émission où tu as rappelé pour nous restaurer la famille où ils ont Panzana par rapport à la situation où besoin les cas. Donc, si vous pensez que vous avez une émission boité, équipe ya pasteur ils ont pour nous sumabino, ils ont pour besoin on a couple, pour besoin en famille. Si vous voyez vraiment que vous avez besoin, il y a bateau va apporter nos conseils. N'hésitez pas de nous contacter. Nous avons toute une équipe là. Et c'est un cas de les canavés. Il y a autre vendre à pour tout traiter et des binos donc même de loin. Nous vont toujours vous apporter notre aide à travers ma prière, ma conseil. Bonjour, Madame Fatou. Va appeler ce micro. Je le pèse à Fatou micro. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien?
Naza bien. Voilà, je pense que situation tous en awa oyo moko mutu yela ki bisongo pe to manango boye tout ça li effort en abisso de notre côté. Et là j'informe pe na bande on abisso boza libanda donc AAP ba test ADN ezo salama. Je ne suis pas venu ici pour faire la publicité à l'hôpital mais ba o bazan en besoin. Vous toujours contacter biso to orienter bino beaucoup la maman moraza na Angleterre a bien inga donc to orienter bino besoin la procédure ça va test ADN a na mbona biso donc n'hésitez pas, faites comme nous to orienter bino na l'hôpital wana à centre wana au bazo salango et kozala et donc moko ya malam voilà pour ne pas aller par quatre chemins dans un résultat awa au cas où le résultat est positif que Yves Aza effectivement papa qui a joli réaction aux amis pour réaction n'engage non et ça non passe ma casse. Kota la dégâts bolingo na bango non ndé ba okoma kokabwana eza non passe ba okabwana te pour Aza papa leki na mwana kokabwana bango non na kati ya bolingo eza la passe sima nango makele oganga kaka mais nazangi kamba oluba na kokata oluba te na ondima te nasinga nzambe na nga ezala ta bongo te po mwana nga zwa kimia. Mais ça a bon de accepter relation moi na yo na Yves alors que ebi ki quand fois Yves azaki mobali na au cas où ki bazana ba bango bongo te au cas où bazana bango bongo te non c'est pas na ba continuer na bango couple na bango mais ceux qui baza bongo non c'est pas la ba kata kamba moto kata ka ao non ndima kute ki compte parce que là on doit ko linga ni na confirmer ne yangwana ce qu'on a linga sous continuer pourquoi non lingue continuer pourquoi nous en pour ça que ici la kawana moi na yemo comprendre vérité en face et mon ani à continuer le kamwana ponani il pas comprendre à ta peine ici quand la seul kambo et comme lié décision ni rejoindre ici quand ngai au Canada pour ça yangwana na mal bébélité voilà premièrement to aussi na bino boza na courage Yves na joli c'est que makamutu et aka ezala planifié ma chose à planifier pas nzambe il fait ça la maka bongo bon se poser des questions pour nani ni kara fallait ka et les kara fallait ka ngane to linga poto kuta na situation oh donc ezala Yves ezala joli nous en courage vie ils ont continué vie et s'arrêter à sur muta kufi mais sur aux vivants vie est toujours dans l'espoir. Il y a toujours le merveille qui nous attend dans l'avenir. Oui, c'est un arabe, il faut accepter en auto acquérir en haut et il faut embrasser finalement. Donc, le résultat, tout ça, awa Yves, na joli, vous allez vous dégoûter. Zambazalokum. Vous allez vous dégoûter. Zambazalokum. Vous avez un lien parental, moté binombalé, test ADN est confirmé, bichon. Vous en avez mis au côté. Merci Seigneur. Parce que qui colle la langue, merci vraiment. Voilà, mais nabo, s'il vous plaît. Nabo senga na par où c'est ça oh, puis ça un téléphone nga. Vous excusez biso parce que tout ça vraiment en direct. Plutôt tout ça en rec, en direct mais en rec. C'est-à-dire que tout ça se passe déjà, la caméra est déjà en rec, donc moi tout cas t'as été. Donc tout ça na maman na biso Fatou. Maman Fatou, est-ce que vous avez comme moro ya mutu comme Fidèle Kachanda? Oui, Fidèle Kachanda te. Est-ce que vous avez la photo?
ya moto yebi. Ti na yebi te. Yebi ete. Yebi ete. Ti. Yebi ete. Ti. Vous assure pena bilongo moto ozo yeba ete. Zo pena tana no tala. Longo la so longo la tali net, longo li net. Ozo pena tana o tala. Na zoomelo peut-être pour au monde bien. Ti, vous reconnaître ete. Vous reconnaître ta mokiete. OK. Comme vous reconnaître ete, moi je vais lire message naé. Et c'est Fidèle Kachanda azan Afrique d'ici. To autant un message naé, bah tu vas doter la bicho parce que ton prometteur qui est. Bonjour Vincent, sorry vraiment pour le dérangement. N'ayez que heure oyo olali déjà. Mon frère, n'engé kaka na landara vérité en face na internet. Lelo na landi thème ya erreur ya mama asana na bomwa na ememi destruction na libala. Ezanga na bimana fi moko komo na ye fatu. Avana na zone ya Ngaba na avenue Masimanimba. Est-ce vrai ovana na Ngaba na avenue Masimanimba? Kanda kanda. Ovana na kanda kanda Masimanimba te. OK. To bandaki na ye ki chere na 1997. Après Azuzemi na 1998. Ti aboti mwana mwasi na aboti mwasi na salaki voyage na Afrique du Sud. Na bungisaki ba contact na ye. Ba famille na nga ba kosa ye na kenda poto. Mon nom c'est Fidèle Katianda. Na vandi na Ngaba avenue Kana. Akosa ba famille na nga ke mwana akufa. Vincent pardon sali sanga soki eza kaka fatu na nga na bima na Congo kala tisike na zaka na Afrique du Sud. Maman na nga akoma na commune ya Lemba. C'est-à-dire ndeko na biso oyo tozo mona c'est net moment Fidèle Kachanda alobi ki azo reconnaître yo que zemi wana eza zemi na ye. Mais bino boyebisa ye que famille na bino boyebisa ye que mwana wana mwana akufa parce que ato luka mukolo mwana mais ya lobi que bino boyebisa ye mwana akufa ba on ba luka ba kota contact na mwana et ba sala quand même effort il paraît ba pesa même ba même ba ça mon geste na famille na bino mais bino na famille boyebisa ba que mwana akufa azota la biso. Ouais, azota la biso web c'est net. C'est-à-dire biso to pesi au message o ya tindeli biso. Et non, il n'a pas reconnaître été. Mais il y a ebi à reconnaître ngai. Yo le besoin reconnaître été. Gazo reconnaître. L'histoire na non se reconnaître été que na famille mo mobali moko botani mwana ba yaki na famille. Ti. O pesa bango mwana yo biso mo ke mwana akufa. Ti. Donc tout ce qu'ils ont dit là, tout ce qui est moto à lobby à kosi. Parce que y kolozem na ya memazem na. Na bi que na garçon mo bona kanda kanda. Na kasavu mais na histoire obetela biso ke mobali mo wa ke na potero eza été. Eza été. Voilà pasteur Sony, pasteur bienvenue. Je pense que avant de conclure, on a d'abord tout ba non la ba maman par rapport à la situation de les cas awa, c'est-à-dire que awa nous en a des cas liboso relation au pour na bino. Bozo soutenir en continuer alors que tu découvres que bazan la bon alliance parenté mais maman a le babima un grand frère naé et puis situation surtout aux angwa mais c'est fidèle ou à lobby que yene mukolo mo na zana Afrique du Sud maman lobby que azo reconnaître été Kati. Merci pour la parole. En tout cas, pour Nangaï, en tout cas, pardon vraiment. Pour Nangaï, na ndenge nanga na omona ka relation ezalate. Pour ka kota ba bimaki na grand frère, ye mama bimaki na grand frère ya monsieur Ivo
abima lisusu na mwana na ye susu ezosaka bien te en tout cas mpo na ngai na omona vraiment pardon bolimbisanga na koti na bolingo na bino te nakaboli yango te mais bokabwana kako pardon vraiment mais mpo na moto azobenga wana na Afrique du Sud wana ye mpe ta makambo mpe nde ekomi tovandela mpo na makambo sikoyo ye mpenza azwi courage ka abengaka ata bino mo mpenza na mwana eloko aloba te pardon ezalaka sikoyo ya komobenga siko bandaka nano ozalaka papa bandakala wana mwana koli boy ozalaki wapi yo momipesa réponse cordon ya mwana merci na parole cordon pour ngai nombolo eloko liboso na koloba na papa na biso liboso mama déjà asabima na ndeko na yo pe lisusu obima so na mwana yango ekomi kudia soso kudia maki yo ndengeni pour nanga pena na ko sepela na bolingo te do bolingo eza pe na nguya pena mingi ya kozala pena te parce que ndako mama sabimaki ndako yo po eso ekokota eza bien te grand frère nous quelque soit ça kufa mais to yebaka ke kindeko wana ya muku ya muwei azalaka ndeko na yo so bandi kotanga bakombo ya oyo bano papa na bino abota botanga ka kombo muwei wana pe tina pena ko continuer pena bolingo na pena papa luka basi mwasi mususu oza bien oza kitoko basi baza pe belé oyo koko luka o vivre na carrière na onyo surtout a vie na maman oza jeune moko boy jeune fille mo wa bien oza kitoko lobaka bien makamno to eza bien zala calme nzamba opeso pena mobali o eza na lien moko te ya makambo e loba makibo esala kibo ezonga kibo lem so pena no botite vie eza nano ko pressé na tina te na ebité so bomela na makila obokanga makana likambonga ezala dona comprendre so eza nango bolingo mo simple bomela na eloko te duka mobali no mususu sambela nzamba kopesa yo deya bokomi devant vérité face ba vérité loko ese bimi nzambe mo ayebi na sima vérité eloko nini ye azopesa mama loko la yo ozo reconnaître ozo yeba papa na mwana obina bien te ndenge eza wana nde na omona ozo yeba papa na mwana bien te loko okomi déjà awa vérité wana yo bimisi nzamba za juste na ba o nyoso balobaka sembo nzamba za sima na bango le temps où tambo na vie na o sembo yebaka ke nzambe akosala to suki loboko nzambe ala mukusete loboko nzambe ya molai mais papa zo reconnaître moi na ye papa l'enfant d'ici là reconnaître o wana mwana na ye ndenga lobi ngaba yo moko pe lobo fanda na ngaba ata yo moko mama fanda na ngaba ye pe alobaki afanda soki na ngaba so ndeni do azape na kolomwana pona ngana omona mbe na ebite peut-être deuxième test go salema mais azape na mwana na ye so imuta to ya to dinta mage mwana na ye babi kia ku kiangana merci. Merci la parole. Nazo bandana nona maman. Problème il y a papa ou azo benga na Afrique du Sud wana. Ponanga azana place mon côté. Loko ape maman azo reconnaître été. Muto ayebaka mukolo mwana eza mama. Loko ape maman ayebaki pe mukolo mwana te. Ye aye ko bimasima. To baki mama loko akaka azo reconnaître été azaka pe mukolo mwana te. Loko mama ye pe ase bokoli mwana na famille bokoli mwana. Basi balobi ke mwana se akufi. Ata amona na te. Aza mukolo mwana te. Po ayebi ayebi ndenga botamaki te ayebi ndenga kolite eloko moko te pona ngai papa wana désolé na yebite soko mona ngo mabe eloko nga na yebi suyo po tango ye opesa ki ezemi soki akima okimaki so kenda kinde nini azalaki te ki abombela yo peut-être lelo ndenge ye ko bima boye eza yonde muto pusite ke ababimisa vérité wana na vérité en face yango wana pona mama en tout cas tikalaka na décision na yo ke loko pe oyebi pe papa wana te pe oyebi yete oyebi pe elongi na yete en tout cas fanda na oka bongo
yango nde conseil na ngai ya liboso mais ya mibale mpo na bana na biso awa ndenge bazali na oloba nano nde nini papa Yves na Jolie résultat ebimi ke baza bandeko te lokwa baza bandeko te totanga mpe mwa bible eya bachapitre mpe na verset moko mpe eyelaka biso nga nayeba ke Sara na Abraham bazalaki bandeko mais babalanaki basalaki mpe famille mais soki ke biso pepe soki ekosalema mabe soki papa wana azalaka mais lokola papa wana ezalaki ka likangu moko boye esili mpe ndenge wana basaka na ntango wana ye azalaki nano mwana moke makambo wana mpe eye kosalema mpo na ngai namoni mpe likambo ya mabe te ya mibale peut-être awa tozoloba basi bayebana siko bokokata yango ndenge nini oyo ayebi moninga oyo mosusu ayebi moninga ça veut dire libala deja ezali wana soki bango bakokontinue bandimake bakontinue mpo deja ntango moto asi amoni nzoto ya moninga oyo amoni ya mosusu wana ngai nazomona selo ndenge bafandeli ekoki kozala bongo mpo bakokangama pamba te ngai nakoki kotika moninga te oyo mpe nakoki kotika moninga te ça veut dire eza na quelque chose eza kati na bango lokola quelque chose wana eza na kati na bango il faut tosunga bango so bakondima kokontinue bakontinue so baomonaka ça ne va pas batiki yango eza nango problème te même mpo na nga naencourage bango. Merci beaucoup na Pamboli Nzambe pour na parole na maye oyo komeli biso na mukola lelo to pe continuité ya lisolo tozanango Nzamba zwa lokumu na bino nyonso pe boyambi ba anniversaire na Nzamba pambola bino libondeli na mneza mutu ya pona tina nanga eleki ba cadeau nyonso boko ko pesanga libondeli na mnonde na nango besoin. Mes bien-aimés, nakotanga passage moko na Bible rapidement. Nazo passage juste pour na Jolie na copain na ye. Balobi ezana mukanda ya 1 Corinthiens 10 na 23e verset tina 24e verset. Balobi na biso tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Dans le 24e verset, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mes frères, si on attend le verset, tous allons emporter na bolingo. Mais na souka nango, bolingo fuka misakabiso. Muto ala na maîtrise a bolingo azalakati. Tu eba ko saisir opportunité, tu eba ko simba bolingo, te bolingo eglisaka. Maman be alobi eloko moko awa tout à l'heure que parfois ba yebani soki ba yebani basali lisumu donc ko aklama ngote ba yebani na wala to ko benga ngo bondumba na gene na fingi mutute mais nazo clarifier makambo parce que ça hors mariage problème ça ya kozala clair et saint net kulubabe mes frères et sœurs tant que maman zo reconnaître qu'il y a mal grand frère na yo quand bien même qu'il est bien mon côté mon frère kocha mutu makasite kokote sika ote bat bazana ba nostalgie moko songolo parce que plus maman bando yaka na nak na yo abando mona ka image mbali na yo wana elo ni zakati na ye capacité ko zangati yo petango mona ka ye bando raisonna ka grand frère na ngabi manaye capacité zakaka finalement bo sala bolingo po ezabino mibale po bolinga bino mibale to bozo sala bolingo po ECP sabe bat mususu yango balobi na 24 balobi ke moto aluka propre intérêt na yete aluka pe ya autrui liba les alaka deux personnes cela veut dire famille à moi si famille à mobali et na famille à moi si na famille à mobali ba secret bi maka jour mon côté ezana ba étape par étape mukolo na mukolo ndeto yaka koyebana keno secret nzoka na famille ni zalaka boy na famille za mukolo e kozala eyebani na famille point d'interrogation bozana ba jeune bozana ba jeune bo limiter vie na binote bo sala makambo te po bo mi sepelisa mais bo sala ba makambo eko bimisa bino ba responsable s'il vous plaît na kozala mulaite na point wana j'espère to sur la makambo so après caméra parce que ezali kambo ya temps pona maman Jolie problème ya ndeko fidèle kachanda ezali kamtoko sur la en 5 minutes te
ngai nazongi na monsieur fidèle koloba boye vérité en face ezwi problème na yo pesa biso adresse ya baparent na yo pesa biso contact na bango disons tokutana tosola na bango comme ça tokoyeba nde nini tokosala mpe ndeni tokosola na mama fatu lokola mikolo eleki ebele obima mboka soki depuis 2001 ti lelo bon ndeko aperdre changement congolais azalaka soki aza ndenge mosusu soki abimi libanda elongi echange peut-être nsima kolandela ntango tokosangana nde tokoyeba nde nini tokopesa yo suite mais tike la vérité en face charge nzambe apambola biso. Merci beaucoup monsieur Vincent na pamboli nzambe mpona suite oyo tozocontinue nango nalingi natalisa bato eloko moko eza très capital na matière ya bolingo to na matière ya libala. Bien sûr biso tokotaka na bolingo ya moto te epuis topusa moto kobala te na topusa moto kotika te totalisaka moto bavantage na bainconvénient ye moko adécide. Le problème ane ke ntango ozolinga mwasi to ozolinga mobali il faut kozala na mato ya kofungwama esika babengi bolingo soki oki ebandi kokota bainterférence ebandi kokota troisième personne quatrième personne azokota il faut yeba déjà ke eloko ya mabe eza na kati parce que nzambe ntango asali Adam na Eve bazalaki mibale na bolingo bango ntango bazomela nyoka yo kosassocie comme troisième personne lelo tozovivre baconséquence ya nyoka wana ti lelo eza na kati na vie na biso. Moto ya misato ayaka na role na ye nyonso akoki koyela na libala bolingani mais ntango ozoyoka siko basemence mosusu eza na kati ezokota ezobaluka ezokende ezozonga il faut kozala na keba parce que ntango ozobala mwasi c'est pour toute la vie ntango mpo ozobala mobali c'est pour toute la vie mais faut koevite na bainterférence ezalaka na kati bokoriske bokei na libala olo bovivre bonheur obandi kovivre baproblème sur problème boza nano na ebandeli bosali mpe pa moko te boavanse mpe esika moko te yo moko oyebi ke depuis na bandi kosenga nakende complication sur complication nazoyeba te ke mama azocomplike mpo na nini mon frère eloko ya malamu nzambe apesaka facilité sozomona bolingo koswana ezali bakale ezali bafreinage ezali il faut comprendre quelque part il y a quelque chose qui ne va pas soki okosepela ovivela mwasi mosusu ovandi mama bokila ozoya na ndako azalaka momi ya vie na ngai yo kaka soki mpe mwana akei na libala mama azoya mama akomi na baréticence na famille wana na viva na yaya ya bato oyo akozala na esengo te ya koyaka libala yango mpe asepela na libala ya mwana na ye. En fait, omoni ke botie bakale ya bamosusu basepela na libala te bamosusu bazala na accès ya kokota na ndako na bino te parce eza na baréticence moko boye mon frère culpabilité elongwaka nango mais befe nango etikalaka na vie ya moto. Mais il faut toujours tirer attention na eloko wana si vous trouvez mieux vino moko ke mama so akoya ye na ye so akoya te etali ye vous vous engagez ça vous engage que vous conséquence ekoyebana parce que na biso baafricain mwasi soki aboti mama akenda kokosunga alakisa ye mais akomona esika ngwana nakenda kosala babuzoba bamonaka nga tout moment akosepela te mpo na nga c'est à vous de décider. nazolobela ndeko na biso fidèle na problème oti kopose na bato oyo obengaki mon frère ntango bobengaka wana bosala tout na récupérer mwana na ngai ntango mpe mwana akotaka na libumu azalaka mwana na ngai te ntango mwana wana abandaki kokola azalaka mwana na ngai te siko ntango akomi mutu mwana na ngai eza malamu makila moto apimelaka yango moto te. Cette maman a reconnu une photo ya kala ya ndeko ya tata oyo ya kufa a reconnaître na photo na kombo te na photo mais siko lelo balakisi photo azo reconnaître te quel que soit moto aza na poto toana bandeko aza na poto c'est pas dire aza na poto tobosanaka image ya moto image etikalaka image c'est ta maman aussi akoza clair. Est-ce que maman aza loba pa aza sincère nango point d'interrogation pesa bato temps
to vérifier ceux qui moi na yo ceux qui moi na noté ceux qui ya yo ta daka ya yo te mon frère ceux qui ya yo trop ou tard makila na yo ko ganga kati nango. C'est pas dire to surcharger maman Fatou a tout comme une situation moko difficile to bakisler situation so difficile. C'est pas clair biso to za wana pona ko dépoler moto azala na kimia et na pona ko charger moto abana ko vivre sous na ba passe sur passe. Non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de décharger, il y a qu'on peut se montrer à vivre pépé na kati na vie na ye. Mais ce qui est important, mon frère, bo ponanzela malam, bo tikanzela malabe. So moni ki libana bino za malam et talibino. Aux conséquences bo ko vivre na libana et talibisoté. Et talibisoté. So moni ke bola moza na kati anzela na bino, boko tanzela na bino. So moni ke bola moza te boka tanzela wana. C'est ce que moi je peux vous conseiller. Verset batangeli biso wana quand même utile. Nyon se pesa mela biso ezalaka malamu mais édifier kanzambe te. Édifier pe vie na biso te. To vivre selon ndenge nzamba alobi tozala et non ko vivre selon biso moko tondingi. To bima na ba volonté permissive to kota na volonté parfaite ya nzamba. Merci nzamba pambola bino joyeux anniversaire à papa pasteur Soni Kolo apambola yo. Kolo apambola baba zolanda biso tozala bino longo. Merci. Oui, na bossa niko signaler tant de bandeke émission que lolo tozana visite ya Sisi. Sisi to kutana ine juste tant tozoya ko sa vérité en face de se retrouver ça là. Ah. Les longs appels nous participer, je pense que par aux ça quand même assuré au tchela biso image naé ba mona donc abagi et puis le leur participer le leur bundate pour yeto banga côté britannique là moi makasito donc le loi yeka utala biso. Parce qu'ils ont déjà famille, aussi to sali, donc ils ont raté tout côté en Afrique, t'as fait traiter le Camboké bien, tout ce qui a la peine dans la relation il y a malam. Papa Yves, je pense que bande on a vu ce bateau ça, ba conseil, ba pasteur, ba maman. Na salle pe gane bino ba poser na télévision na Kinshasa, au monde de lo conseil de qui. Je pense qu'il vous a très content là-haut. Monsieur Yves, au rôle bani na nyonso oyo ba pasteur na ba maman ba lobi a. Premièrement, merci d'abord na conseil na bango. Ba onyo suba tsoloba. Seigneur bango encore une fois merci. Mende kana lobe na débit na ko changer la vie nanga te. Et la vie nanga et otika ka bongo. Passer à grand frère nanga na maman ya moi sinanga et concerné ngate. Et ce qui m'inconscient de plus c'est zaka que non comme on a joli azananga tout ça là oabiso foyer. Merci. Maman jolie toujours à point de vue nabino par rapport à au pasteur balobi ozo continuer toujours à maintenir relation na yo na monsieur Yves to o meki un peu changer par rapport à point de vue au pasteur bapesi. Merci. Problème na ngezake. Naza mutu na yoki nzimete na koko matina ba niveau oyo ya mutu ya iza mingi vraiment. Mama na ngai mama ayebisa ngai vrai papa na ngai zana. C'est un peu ça. Nous avons besoin à gauche, droite, beaucoup plus maman à sola. Bon pour Yves. Yves, nous avons pour ça na pima. Boli me sunanti na pima. Quand on a décidé, il faut na pima. Si vous prenez maman, c'est maman Alex au papa na yo. Ah oui. Maman Fatou. Vela ibiso kaya Yves. Kaya monsieur Kachenda. Fidèle Kachanda. Et bimeli biso sous na plateau a. Ya lobi moi na ye lobi te ozoye baité. Moi na obligé il faut l'accepter papa na rôle exceptionnel na nyonso les gars. Nanya celui non le bana lote tinaza bona comme déjà émotionné non y bandi non le baté ti bola que ça photo wana ti ya le bien reconnaître
nazo batté après émission to kosolo donc pour répondre té Nazel Kambolo papété. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était Vérité en face, c'est votre émission de télé-réalité où tu as retraité les binos. Baka awa na plateau na biso pona kosunga bandeko ba ya base de solution et puis na bino bato bozotala bo soit édification et pourquoi pas bo soit ba solution na pona bozana ngo. C'est une situation qui on pensait finir aujourd'hui mais qui devient encore très délicat. Je pense que dans les jours à venir Torib Sabino tosuka na situation owa parce que joli assengi sugo papa maman na ya mona papa et on a trop de questions se posent en ce moment maman lobi que asola na biso libanda ya caméra. Merci na bande retour bozo assister biso de long de près. Je dédie encore une fois depuis cette émission na couple Ngambani, Julie Kitimaye, le président Donis Ngambani et na bande retour au botali émission na bande retour bo assister Vincent Chiluizi pour na mambotali ma solo na zango. En tout cas merci. Peut-être prochainement on aura le temps de citer vos noms dans une autre émission mais au cadre mingi comme tu as retraité ba problème et aux vraiment guitoroté. Merci na parole de ça. Caméraman assuré puis l'équipe Mbimao qui développe pour assister Bisso. Tout le monde a dit prochainement dans différentes choses à Bisso en avant du peuple. Merci, bye.